Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Grande sœur ya Honorine en colère, sa grande sœur très en colère. À Tomboki parce que l'identité à Honorine au grand complet s'est retrouvée sur Internet. Et puis, Ndakunae, il s'est retrouvé sur Internet. Qui va filmer place à Fandaka. Donc, Azali sous na sécurité, te, na poto, va filmer na place à Fandaka. Na live, on a ôté la bino ou ils a sommon. Mais non, bandana na vidéo, va filmer Ndakunae. Là, ils a passé. Pour vous en moi idée par rapport à live au Makomba Oloba. À live au Bakote Honorine Makasi Balobi, nous sommes en train de condamner Porsche, Honorine Porsche, pour n'engager qu'on a braqué tout. Mais ba million au ba politicien so ba zwaka. Tout moni victoire mobimbe tonda ki na bato en une seconde parce qu'ils allaient kamba buzoba. Mais maman Denise, il paraît, a eu ça soit 15 millions de dollars na ba réfugiés moko so Burundi. Ba mbongo bungaka Anthony Tshisekedi folie toutes ces personnes là. Même le président lui-même, il vient de l'Europe. Donc ceux qui battent ba condamner Honorine ba na tort ba na raison té parce qu'Azongi elle a pris l'exemple na Batamokonzi Nzamboka. Dans ses lives grande sœur na donc en tout cas, cette histoire, d'autres personnes ont dit que non, elle a coopéré. Elle a, donc, Aza déjà l'habitude, il y a blanchir Bambongo à partir d'Allemagne, bah, connaissons à blanchir Sambon, on a poto, bah, et système d'engue salemaka. On le bébélité. Donc, tu l'as binoka binomoko, bolanda. Tokutani na suka, bolanda. Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo. Ici c'est votre ami Simanen Shindikana, le jeune maître, fils de l'homme le plus sali du monde, mais toujours propre comme d'habitude. Ça ne sert à rien dans la vie de faire un combat que tu ne gagneras jamais. Bande konangai naye awa nazana colonne. Naye pour la kisabino ndaku ya mwana mwasi oyo akinai kosala braquage na kisasa bande konangai. C'est là l'information que tu as bandeko tomoni mwana mwasi na bakangi kaka ye moko batu Allemagne awa balobi ezali coup oyo basali ba proposer ki mbongo na l'état congolais ki akende akoma kuna basala scénario oyo eleki bandeko na ngai nazo kela semno ndaku na ye place afanda ka bandeko na ngai ko landela pe lisusu balobi ke non azaki na hotel na kati hotel na kuna nakati hotel na kuna bandeko na ngai balobi mwana mwasi wana bakuti bikeko bakuti bikeko na kati ya hotel bakuti badiamba na kati ya hotel bandeko na ngai tozala mayele botanga ebele bozomona ba aventure ndenge za koleka bandeko na ngai. Est-ce que na hotel nini mwana poto akei pona quelque temps na likolo ya mbetu acha ba loge asala banini ezali ba théâtre de chez nous. Andeko vérité il faut ebanaka surtout na ba congolais pour ngana yaka sur place côté ya bino pour les bino vérité ndenge nini ezali bandeko na ngai mwana mwasi wana o bakangi kaka ye moko mibali ba monani te ezali eloko moko ezali inacceptable mwasi ye moko akende akota na Rao Bank basali ba jeune bango masase beta on dirait ba benganaki déjà qu'il y a aux ala herboye moi si boire okota kuna comme ça maneti braquage parce que jusque là tomoni bana mibali oyo bazala ki accompagner na yete gouvernement congolais botika air moko pour faire souffrir mitu ya ba congolais soit disant que non mboka eza bien te nzoka zali ba makamna bino politique o bozo sala ba théâtre de chez nous moi sans fandara awa awa ils ont biloko oyo il faut que la salabino nana yaka sur place donc la salabino dans le na kuna ya
ndakuna yango wana ezali fermé bana na ye baza epa ya mobali na ye bana na ye bazali epa ya mobali na ye bandeko na ngai et puis loko pesi pasi bandeko komona keno l'état na biso na gouvernement na biso congolais bato ebelo ndike batanga te bozwi identité ya mutu bo publier yango na réseaux sociaux même criminel oyo abomi même criminel oyo asali crime ya ndenge nini identité na ezaka toujours conservée par l'état jamais cause dans les réseaux sociaux tozo tuna banane bossa ba aventure wana banane bossa ba makambo bande wana 100e den la femme de l'homme les colonisateurs Lama de Lucie Mardoché Aurélie Oliviera et yo ve et yo ve et yo ve aganga katongo midi poko papa kolembate côté ya ba congolais Etienne Makoso ya le bigolo jeune maître Torome Bongaka na BEM X5 ngambe maboko bank contrôler baen ezaka na maboko na yo eliwa basantu fumu ya miniki yalo bakana la vie malembe skolis côté les chauffeurs de la ville de Kinshasa Abidjan maître zaki na victoire wana mona mnenge leki en tout cas ça va traiter de chez nous ça parle plus trop je dis cana le jeune maître fils de l'homme bangwana bazo finga susu mwana mwasi yango bazo finga bazo ya kokoma awa ba ofinga mais muto azo finga wana soko tali bien azu téléphone wana aye ko finga na kena ko charger yango na groupe électrogène na coin bazo ofinga Anthony bakimi ya Anthony baboya ki go ofinga bakimi babatami non nga pena nga franchement nazo regretter fala que Simba penda zwa nga ka zambon aza parda ya vina ye Maman, bayo yebisa bino pena que non Denise Nyaker a eu 15 millions de dollars alors on lui 4 et quelques mille à kepe sango ba réfugié burundais mutako tele mazate mutako lobazate apesa ba réfugié burundais hein ba réfugié burundais bazala Uvira ba congolais kututé ba burundais ba congolais mais ba burundais na mutako lobazate au contraire soyo koloba vous êtes tribaliste vous allez aîné et bazoya kokoma awa ozana na yo papa ndombe ngapi na yogela bango suma wa te papa pepe mon kondi faut pas to yogela bakinoa mawa atane to moni bango ba souffrir non yogela bango suma wa te ngana no ba de la fini ba marche eza isute o marche pona mboka la o moni raison ba bande ko pesa ba Rwandais tala siko si to comprendre bango ba to bazwa pouvoir ba batami na sima ba Rwandais ba moni moyen te ba bi donc tikaka to continuer boy po ba bata maisuwa to comprendre que ça ba mutu ba olinga mboka ni e avancer te bazo yiba mais bazo bomsamboka te non peuple la ba tout mon fuba bo ma ba nzala ba kufaka ndengo na ba nyoko maka bongo bien bazo mériter on mérite donc on a regretté non yo ça langa passé fallait que Simba et Simbi vraiment même si on a braquage yango banga ba bomata quelques personnes on a je m'en fous parce que bazo bo mabino mikolo nyonso à part ka ba crime wana tala nzela ya mai babarki na bango wana et boma 180 personnes 200 personnes 300 personnes mais ministre moka longwa kazate bakanga ka mutute ba interpella ka mutute plus de 200 personnes ba kufi boye maman la congolaise ba kulu na kutu le peuple mon konti ba boma ka bangoti et na Congo wana ofanda jour moko oyo gate kulu na bomi mutu tous les jours ba boma bango mais au moins non nga kutunde eza boye ba boma bango bakanga bango bakufaka banzala makamba kote bango eza te makamba ko défendre bango eza te ba bazoba na mona te tala ba église ba kotonda ba église ba tondi tous les jours ba kena ba église tous les jours ba na ba église pardon bani na reketa ma ozomona sopo talika bien omona kaka ye mwasi awuti poto ye mutasali mu makambo bakino wana pe baza bayuma omona ba Naomi wana bango baza nde na ba voiture bakoti na bango ba voiture kuna na ba Isaac kabakaba tala sikoyo mutu mwana poto ye alakisi bango ndenge ni bokoko yiba lisusu na ndenge ya minene
Mais nga nazo kama bazo baki ya wuti na poto ayeka koyiba amiem takoli na poto bonga tonya koleli wapi papa yoso bakuta Antoni Tshisekedi yemoko nene le la Félix asali 40 ans na Belgique mais tala Congo déjà tala mutu 40 ans tata munene bongo Tshisekedi na mutu munene tala ndenga azokende kobebisa Congo tala ndenga azoyiba mutu ba français ka mutatika na munoko ba français na baloba ngo na ta famille ya classité ya zoba bango tout bazar na famille Tshisekedi bakoti n'importe quoi. Non. Maman Marty m'a dit merci beaucoup ndeko na maman la congolaise. Ya mawa to papa to pema na biso. Ma muta ko bundela ba kinois za lisusu te. To marche peza wate. Ngabo ko kutabena inga marche bi kabo sakana ngai te muyeba marche ngana kenda eza ko na regreta ngo. Ko ya ko bundela peuple ya boy. Non, ouais peuple au bundela te jamais. Ça sert à rien. Tongo sa mamba Congo sala mona ndenge na yoko konte kuto peuple wana te po kozala défi au sakarate nga ya tamba oganga soulèvement populaire na Congo article 64 na Congo na bakinois vous rêvez ou quoi boko zelaka mbula na mbula boko tikala komona yango te boko mona yango bali peuple moko distrait ceux qui ba pekin si fera beta baron basiliki baboyi le parapoli basiliki eloko boza mais oya bango moko bakotikala ka kotelema te voilà peuple wana maman olobi na vérité bravo papa yango bazota elaka mwana seta ya mwana maso mais ya Antoni ki mwana poto na ye batalela ete tango mutu akufaki na boîte mutu akufi botalelaki Antoni te ki mwana poto tokotela mpe nanu mwana mwasi Honorine tokokotela yo yaya tokokotela yo na nkona ndambo ya kanai tokotela yo ndenge mpe papa Déjà eleki ili seulement bezalaki kana kini wana bana mama bakuluna balingi bakotela bon oyebi bafenetre na biso wana oyo eza mabende so kuluna nga aza nzoto miki azolinga akota akangami yoka eloko esalemi papa ana bana ya basi mibale ole papa bazwa taki bota to nini babanda obamba kuluna na mutu ye bake na kwe ya mi ya chambre bakomi kosambela kuluna koti abeti papa aiba biloko akene tango baye batuni balobi pona nini ayoka ye kuluna zake apo toketo prier babi ke me papa ataki abi tozao banga so yebisa ngai peuple papa mobimba zana mentalité wana ozo tongo sa sorti ni soki baza plus de 17 millions zana mentalité oyo yao mama no ave c'était pour le peuple wana isili atri moyibe akota siko yazo sambela na ye ma Gisèle tala peuple tozo attend non ngala babiloko na komo kota ngo tikaka la comme c'est maintenant on se détacher nango parce que bato mo bazo comprendre to banda quelque part comment ba mindelo bazalaka pe ba sauvage tapotez live s'il vous plaît ba mindelo bazalaki ba sauvage bazalaka ba sauvage makasi jamais netinga awa na uti kokopа de tena na contravention wapi natali plaque immatriculation ba chelinga yanga ite yango na bisete mamu zana na benga na makamu moko oui basala ka pe ba erreur te wana siko zaki nga na zaki na mutuka garagiste na tika mutuka na garage ba pesa nga mutuka bakanga kinga kuna na zaki na simba ki telefone siko na sina bossa ni na moni il faut qu'on to vérifiaka ba fingi nga kuna teke yo ezalaki yo te na tuni obina comprendre te numéro plaque immatriculation bo chelinga eza yanga ite babina ngate ezalaki ozaki na mutuka mutu mususu na eko se rappeler na bi excusez-moi na kati téléphone na ba congolais ba ko fingo tala na Congo modèle nga na finga ma na Congo boko ndima te na kokumba mutuka nga na yebi code de la route naza ko tele ma place à passer les passages eza na mutu non c'est des passages à ba tala ba ko fingo yo nyama mbwa ntumpa yebi kokumba te bango te ba yebi kokumba te donc batu moko ata rompre babi ko zwa te moko wala na ebisio totika ngoka ke bunga na bonza na peuple wana il faut ebunga kaka parce que peuple ya lolenge bo tozo expliquer bino que oui moi na moi na sali mabe soki bazo juger mutu ba jugaka mutu pe botali ba circonstance
ya ye na ba motion na président kutu président moko ya États-Unis ba betaki masasi muto ake mwana wana alobi ke oui ya ba plaider liboma basala ya eloko te ba beta paye te problème motu muto akendaki mpenza aboma président siko boyebisanga so balingi baboma Tshilombo barate mutu wana akosanza makila na ye moko Tshilombo akobimisa ye misu baobimisa ye misu mboka nini ezangi loi mboka nini ezangi loi modèle wana bozokende kointerpele mutu ayaki nde na joue bokomi kolinga bobamba ye histoire yango wana oyebi bandeko na ngai nazoyebisa bino boyokaka makambo nyonso wi naza partout etali yo naza partout sala siko mokili na yo so namoni bato bazobabuso banake na mati nafungola bino nafungola bango mémoire so namoni ka bato bazobabuso banakutali na bango na lobi na mati wana na lobi namonaka ba Gisele mwaso balobaka buso batango kaka mata achange bango sujet omona pesa na badi koseka na bi bozo encourager kotiki ye wana baokitiso na se oka jiji kita encourager les mal nana zo encourager les mal te nazoloba na bino eza bongo te bozali mayele te yango wana bozo comprendre te Macron babetaki mbata awa mwana mbali wana bayeka ba maîtriser bakangi ye bakena ye et pourtant ye beti mbata hein. Ah, c'est ça. Hein? Ils n'ont pas si bien. C'est normalité. Bateau, vraiment, maman, il s'est fait photo, bateau, c'est détaché. J'ai vu qu'il y a amour de la patrie et les quignons soient. Oui, la minute, ok, on reçoit la tasse forte, na yo. Il faut tout qu'on a retiré à Kolobela. Kolobela bango, batika la ka bongo bango. Na Félix. Baya kozwa mboka wana barwande baya kozwa. Si. Batika bango. Là va perdre sa temps. Peuple la biso za musika. Musika na makanisi. Ozo la kisaye penza que oui voilà, eza bongo te. Yoka ye. Eza bongo. Bazo silikape. Yo za encourager mabe. Oh yo zo kwa. E bonga la yebi mwasi wana. Ngala yebi mwasi wana. Et puis ba lo ba fani ya umeli na poto be. Bozo na bato ba diriger bino. Batoka ba Nicolas Kazali, ba na poto atongo, batoka ba Félix. Oui, la défenseur à base droits humains. Mbongo na ba Barcelone nani, o monsieur Soane. Moi na poto. Bakio pesa ba bongo kula bozolo belo côté. Kama kamwezanga tina oyo. Moi mwasi wana zangi tina kuto azata dangerosité. Ba je pense na bato banko na bazo seka. Na minute oyo. Arti un kin vision. Yonde mutozano mayele te. Yo pene ozwa courage kokeno lobela mukondi na président na yo ndenge encourage ba miyibi bato bazoyiba mbongo wa mboka ozwa courage est-ce déjà dossier ya muto babomaki wana na boîte Anthony asalaki olandeli yango wana congolaise serveuse wana yo osali effort tozotalisa bino réalité parce que oza mayele tozo comprendre biso makambo tozoloba te makambo tozoloba comprendre yango te. Maman la congolaise, vas-y maman. On comprendre te ndeko. Mutu kutu azo diriger yo kutu, azo yiba yo au salaire fort. Hein? Mbote na bino sur la panel maman Esanza. Et on le dit peuple aza na bonjour maman la ngai. Aza musika botika na bino ko perdre tant ka kolobela peuple ngwaza na musika vraiment na réalité. Nati zenge ya kin vision. Oui. Bato azofika bana raison akende na ye ko yiba na babank wana po bango bakinwa bavandi bayebi ndenge ko se défendre te bakonzi bazonyokola bango bazoyiba bazomipesa basalaire donc ça na raison azaka na raison ya okendoluka par na ye bango nyonso bazoyiba bango bapeuple bavandi na bango bazotala tala bango bayebi kaka kofinga soko oyebisi bango no Denise Nyakero auti oyiba 15 millions bango bavandi babeti maboko te babeti maboko kuna balobaka Denise Nyakero na mwana mwasi bakoyebiso aza mwasi ya président mais bango baza bato ya présidence donc mpona bango présidence bayiba eza bien. Peuple sera libre, il y a un problème.
Donc baza peuple moko nazo comprendre surtout bakino botika na bino ko bundela bango baza bayuma tala nde babimaki lobi mpona okende otala ka mwa nini oyo babanda kosala bateatre oyo babanda kosala na bapolisier na bango bazonguluma na se bazosala nini bango babimi tala ebele Merci beaucoup. Merci Papa Charis. Papa Emmanuel, merci beaucoup. Live to Banai Nabiso Kala. Un peu Malangai. bazokende na bango kako batika fia bato ayiba pe et puis ata soki ayibaki il fallait pas batraiter ndenge batraiter wana donc baridiculize ye bamonisi ye neti abimika neti mutu moko soki aza pe mwasi ata soki ayibaki falaki basala ye donc eza mpasi na bakinoa nga nakanisi fo kotika bangoka babando souffrir babando kufa na bango baboma bango po baza bayuma kono bana biso bayebaka te nde tosalaka balive tolobelaka gouvernement boye babangaka omona nisi basa ya peuple boye babangi mais iso kotika bakonzi wana bazoyiba bambongo na bango balekaka ka na babalabala na bango yo somona bango basi batomboki un jour ke non oyo boye tala ye nde moto azoyiba budimbo ya mati ata na stade kuna babeti ata mabanga ya pamba bokoki mpe kodestabilise ni hello bango basalaka na bango te bazelaka ka kofinga bato bazolobela bango bazofinga bango. Merci beaucoup maman. En tout cas, merci beaucoup la famille. Na si tozui les sons, mutna muto a tiré les sons na live to lobby. Donc, to condamné de konabiso à moi si total ici peut comment mboka ndenge ko la diriger. Mboka comment ndenge ni loi et ko protéger peuple. Comment ndenge ni ba dirigeant ba ça les nécessaires. Ceux qui au peuple sali mabe. Comment ndenge ni police na bino pe akosambisa yo. Nyo surtout dozolo bawa. Et belé bazoza d'accord te mais tozolo bango likambo ezwaka muto ezwaka nzete te. O eko kutana ezako yibate. Ndeko no pa kosala mwa eloko mo be façon police kaka ndenga ko traiter ye bebi yo moko pe osepela te tozolo bakaka te po ndeko ayibi mais tozolo ba ndenge police na biso ayiba ka ba portable ya batu police na biso akoma na ba kuluna police na kuluna koluka aya ko boma yo bobengi police emzo ne ozana eloko PCT atiki yo tous eza ba biloko tomonaka même ba kino omona ndenge baza koloba façon police na biso azo protéger ba moté. Kaya mwana mwasi ekomi tomoni biso moko makambo ndenge eleki toko betela la police wana maboko te même l'état wana pe toko betela ba maboko te peuple soko azokoma na ba idée ya boye tozomona peuple na biso azo souffrir na banzala ye azaki na Allemagne akota dia na business pe mama bambongo ya mboka yango moni mwasi soko alingi mbongo mingi ekotinda epe kaka na mabe donc police na biso ndenge za wana to lobby to beti sete. Merci beaucoup de Golanga 47. Tobeti c'était boy parce que li kambo pe lobe go ya na lopango na bino façon de ni police a ko gérer yango. Congolais bozala kaka kabo finga te so li kambo ko ikaka e ba kotela to kotela mona ntito zolo ba ndenge mboka ezalaka. État de droit ya mboka droit ya mutu ndenge ezalaka. Total sabino akoza sala mabe mais mboka ya mundele ba baza na droit ya avocat. Soki pe police ya mundele atika ke mutakala bongo police wana ngai komele problème makasi. Zoko mona ba déclaration ba congolais ezama wa mingi bon peuple na biso a besoin d'éducation makambo belé kotala ka comportement ba misu bo comprendre ba ninga la bino bien te misu bozo critiquer bozo ba te biso tozo ko encourager les mal te mais total sabino ba droit na bino tant qu'un peuple total sabino ba droit na bino ndenge ba peuple misu baza ko vivre bino bozo tala ka kaya mona moi c'est bon lo biso ko komeli yo ba yo bukanda kuna bino police atindiki mama na yo liputa ekwe ya mama na bino siko osala ndenge ni okolela po ba pona ni totala na kotala na mokoyiba te bonjour papa Siforien kotala pene papa Siposienne tala pe traitement ya police yango moni live auto zai ko sala malgré totali sibino ke ndamboka la biso l'état ye moko aza fautif makambe belé soki peuple akomi ko luka mbongo mais ye eza makambe belé bozo mona ka wala me aya mutauti poto donc akota dana makambo bambongo ya mboka babimisaka yango
Donc tozolobela pona changement eza na mboka wana bandeko mboka na biso eza na problème sérieux surtout police ye wana za boza na police moko ada moyibi koleka ba police nyonso to ebele ya ba pays Afrique donc et c'est un peu ça bandeko to sunga mboka wana Congo botiaka na kofinga te ba congolais surtout ba kinois bolingi na kofinga trop mais yango bozo kutala te nani azo détruire ba vie na bino mboka ese ndenge bozawa bozo vivre peuple a vivre neti bino non bozala bien en tout cas bon après-midi merci beaucoup de partager qui live hein 63 personnes merci beaucoup ebele bosa balek baibi ya mukuna te vous comprenez ya mukuna no mata baleva batu nyonso tuté no mata baleva batu nyonso tuté fuba mona koza na eloko ya nzambe ba mata pona bazwa yo okoma na kana bango baza bato ba mataka na baleva n'importe qui te bata bokoko ndo bomoni bango Fabien adina nga beauté divine ngala zara sirène des eaux na mami wata makebino bata bokoko mususu bokomi koloba na baterme ya lokuta pona bombrier bat bazawa que soit disant bokoko biso to bengaka bakisimbi c'est quoi kisimbi c'est pas mami wata boa lokuta mwana kini ya vrai mwana kini boyeba kisimbi te bako sabinote bana bumbu selemba makala omoni bana mbo nobota na malformation mitu minene boyemi se bima nzoto mikie babo marabango bana wana soko boti kolela te fo baboma eba bete ba fimbu banini opesi mukongo azonga na mai babenga mo bakisimbi elongo na bana mapasa babiso babote difi bakobe ko chepso kwa biso pe to uta na mai mais on a bisino luvunu na bango et le bima makongo so ye aya abani ko se présenter ya mukuna Nathalie opeza ozelonga ba sirène ya solo mikolo ba okanga ba sirène kuno ba opêcher bango boza ba traîner misu na bilongi bokom na mono peze longa sirène botala e azobimisa o déranger mbisi boke tala baba sirène mikolo kanga lobi bongo nga sara mutu okolo ba makambo osa kwa na yo côté mais na yo kana mo visionner ngabi place naza eza monde mo la reine mère eza très dangereux akomo ka bela bat bambongo ngabi ya mukuna ana poto mbongo eza passe pourquoi kababo abi divine ngala makamna nga na makamna nga so lingi oye na olakiso bino bobenga Jésus apesa bino ni nga bakoko na so bakufi na belela ba chela ngambo na makambu na nga mukuna na nyoka marate na sala te parce que je suis sirène des eaux na biso ba sirène to koza ngambongo te tanga flasher bongo ngapi ki connaît tout boyebi na bi bon awa mutu na makambu na ye mutu na makambu na ye basangana ekupa bokoko nyonso a mama so basimbi kofinga Yesu ba noko finga Yesu o abiso te Yesu a satana kuna bazo maske Yesu ba bafinga pone mbriye yo doto mona bata bokoko basangana ba finga Yesu ezaka Yesu Christ de Nazareth te Jésus Christ de Nazareth te Yesu akana bango ba yaka kokosa kofinga pona ba décourager tango roya oko visiter Yesu na bango banchor mama effet que na noko ya na TikTok na ya tango na kana TikTok bata bokoko ba matana ba lef na nga pona nini parce que diable a mutu moko afongola bango misu mais côté spiritualité des fois ko yeba kati ya mutu ba perdaka so za bonzambe biso nzamba tshaka biso lokola na kazi mo ba bombi yo ba mona lokola yo pétoile na yo lumière na yo e confondre na ba lumière na bango mike wana ngato na na TikTok ya bata bokoko ba linga nga pona ni boyoka première fois balandela ki lumière na nga bazo mona lumière na nga pona bango naza bazo mona lokola seke mutu na biso ou aleki biso na pouvoir bazala ki doublé muto ba bilobela na bloquer po imakam na olobate kanga mbanga soit bochelinga na sourdine ata lef likolo tant na loba makamba spiritualité bino nyos ba beauté divine okosaka ya mona kindoki partout ngam na yako ganga ya batabokoko bandoki parce que na zwa bataki mo ya batabokoko ya baza jeté soza nzambe te kochela na bango ba débatté batembete soza finga bango te bato nongo moni bango baze belé na mibali na basi et bien de ton ayaki o beauté divine osana quelque chose
Tu vois? Quelque chose wana, bango nyos bani ba comprendre qui est beauté divine. Na bano seka bango. Ba ebete ke moi j'ai pris na no seka bango. Ngabi na yebi elo bolinga bomona. 2-3 ans je crois. Et ça écoute na mutu mususu akome ko yo sala ba cérémonie en pleine live. Azo yebi sanga kene na mai. Kene na kata mai. Belela. À mes yeux, na kata mai bato ba yebi abo yebi ma papa TGV merci na ko sarati nga ba pesa nga ba cérémonie beauté divine ke si manzete ozo énergie nzete kene na zamba ozo énergie nzamba kene na mai ozo énergie ndam et pourtant ngai na bilima mai na yoka na bango te parce que na lipasa o nzamba kela na za mapaso bazwa na ndako nganga te bofungola matoi toza batu mususu bozo mona baza na bilamba baza batu te ba se déguiser na nzoto ya batu omoni ba se déguiser na nzoto ya batu baza batu te toza na sorte ya bana mapasa misatu oyo bazo ke na simulation Nzambe apesi bango na oyo ba mapasa ba utaka na mai ça veut dire moi ça botaka te ake ko somba bana mapasa ba bise ke boka mai maki na mai okozwa bana abakoyi ko bimana semasa bana mapasa bana wana basala ka boepe ba vandaka na mokilité ba kufaka ba pesi oka posa mokili ba ko nyokolo ba ko souffrir ba memo viboye après ba ke na bango parce que ba utaka na mai vous comprenez ce que to ba mona ke na beta mamba spiritualité bani baya ngana isi bango et loko bozo linga bomo n'est pas beauté divine parce que na Saint-Esprit katina moi je prie to bani ba mo ba débat il faut mwami Yesu na bino ba rando ke zongi beauté divine moko na ba no tanga communauté ayebi ozawana vie wana aluka numéro de téléphone na pesa kete parce que ngala mutu na aucun Saint-Esprit obino ozora 6e sens pour moi c'est Saint-Esprit so abina nga ko pesa te na pesa raté na activa ka ngomba mo na TikTok na koki ko pesa numéro na n'importe qui te parce que tant na pesa numéro to solo la nga na obela mamba Jésus ba olinga ba memanga na privé wana ba hotel sanga makambu o bo linga ke sala bo ezongsa boy o mona ke baba koko no bazali nga koko na nga alexanga Yesu omoni biso bakoko na biso bakata déjà ba lien wana papa botanga ye moko azaki mutu ya bokoko papa na ngazaki mutu ya bokoko babudidia Congo batawonda kimbangiste parce que ba Congo boyebi bata bokoko bazawana mais mon père aibaki Yesu aibaki Nzambe yango no pekisa biso te to prier atika la pe ko biso te ke bona na bakoko na bino bakufa jamais eloko nga papa na ngai tant que mukongo alakisinga te na belela koko akufa mama na ye tata na ye alakisinga ngote ka bata TikTok ne boyimbo initienga mama na bude loko wana to banana bango débat première fois na perdre musala balakanga papa ta mukoko zelo omona na perdre kayu na ko perdre kayu na betela bino de ali solo ango ba ko menacenga ndenge za bongo monde balongolo musala benga bakoko na yo baya bakosunga yo na boudé loko wana Jésus Christ est Seigneur na activango il est maître na temps na ba circonstance na rejetango na zo musala mususu deuxième na prière nzambe yo la sala misala na bango na barando à TikTok à l'époque batalisanga bango sko erreur na no sala erreur te ce na loti na ko dénoncer bango mama na zo batak bakanga bandoto nga bivunu na récupérer bandoto na momona bango avec na rabongo awa muta spiritualité te ko mekate ya ko mekate bako bloquer no eloko liboso bandoto pose à l'aveugle au mona kate muto déjà l'autre raté asa muta okufati muto déjà mona raté soko za na live nanga olota kate yeba ba blokayo misu neza ko kufa biso bana nzambe misu na biso za na ba vision na ba rêve moi na nzambe la biso par rapport à ba vision na ba rêve tango lali aya bandi ko lakiso mabomba mi ya libota ya famille eloko ekomelo lobi na ba promesse oya promettre yo et l'éclaircissement dans d'autres parce que to na troisième laité mais bango basala bakam na bango basalaka omoni tozala mutu mo bozo chate bebo tapotelenga écran ndeko moi sona oyati ndeko moi si Fabio yebi batakala boyebi na tanga communauté ndeko na biso moi si abano sambela na ye tanga eko sangana batabokoko yaya ebeta surtout na moni loko ekamusa bino na braquage wana te na moni bande comme so bokomi kofinga bande kwa Allemagne
o baza na bango famille ya Honorine te bandeko mosusu bokomi kokomisa basi ya Allemagne bandumba bamiyibi basi ya bato bafandi na ndaku bayebi na bango Honorine te bakomi basi ya bandumba bandeko na biso misusu bakomi soko ozoluka kobota il faut que na Belgique basi ya Belgique babotaka pamba skuna bajigolo balingi na bango kaka boye donc ekomi neti na minute on a comprendre te pourquoi ba mama ya Belgique ba ofingama je ne comprends pas et wuti na lisolo ya Honorine ekomi ba mama ba komo fingama si je longwe Honorine bato ba komi ko mélanger et ye ko lakisa ke ndenge to vivaka boye mutu na mutu aza na problème ya mutu bato su ba profita na occasion ya likambo moko boye po ba mélanger bato po ba zwa lidusu ya kokota. Et ça n'a pas tout à cause un problème nan deko moi fan na Allemagne vu que Honorine a outil Allemagne au monde nan deko a eu un problème ya Honorine à latisi ba maman na ba papa nyo surtout ya Allemagne mais bozo bossa de loko moko eloko ni nezoko étonné bino que muta uta siko na bino bato a Congo bato boana Kinshasa na bandino na bato a Kinshasa po ba mega na bino eza na facilité a kolanda TikTok. Bolobi poto eza soni. Kebino bato a poto, bokoma koyoksa poto soni. Teoksa poto soni, poto ngo eza ya biso, poto yoksa ngo soni. Mais bino bozo bosa na ke acte oyo Honorine na sali. Tant bino bozo mona ngo grave. Déjà de 1, mutu asali mabe, bota nanu inconscience na incapacité à kosala. Ba policier na bino, ba policier. Oui, braquage et salami. Ba policier na bino bazana ba télévision na ndaku te ceux qui bazwa ta formation te so ba kenda ta formation te bongo ba télévision na ndaku o biso totalaka ba film ya ba Colombo ba film ya ba policier ba film ya ba Tarzan ba film ya ba Hulk incroyable Hulk ba policier na bino na bandaku ba tala ba film wana te depuis quand intervention pour na ko intervenir na braquage elekela na modèle wana. Depuis quand bakendaka persécuté nandaku ya mutu. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.